nakendaki na porte-à-porte. Okendaki porte-à-porte. C'est que pas besoin acquérir OK et okenda sur la coupe à porte-à-porte, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Vrai. Bango lelo ba oseka bato ba okolia nye. Bongo ba partout ba kenda kosala. Bango mo baza wana partout ya PD na lesbienne. Porte-à-porte bandakala. Même na Kinshasa porte-à-porte ça. Ah, la Kinshasa peut exister. Ouais. Na on préférer 1000 fois au lien que otikala kozala lesbienne te. Mais pour na mbongo, mutu moko mbongo azwi bino basi mibale afuti bino mbongo. Bosala amour, bosepelisana, bofiba na ba sexe. Il y a vanda zota la. Accoucher na mutu ta otala ka sentiment na ye. Osala eloko okosala te na vie eza abomination. Nzamba bomela ngo ville mobimba na ba bébé na kati ayoka mawa te. Pona Sodome na Gomorrhe. Inceste, impudicité, lesbianisme, qui pédé, péché impardonnable. Et doxine nzoto na ye ezala mpona oluka mbongo. Aza marié te abala te abota te. Ye amisala nzoto na ye apesa yango baforme wana po omona atakanga bafoto na basoutien na bacaleson acréer forme na ye wana pour se faire de l'argent. Mais Benita lelo oto ki ba voice mais j'espère que peut-être que ba voice wana koyoka ba voice mo bo voya mobali na ye voya na ye et se trouver na réseaux sociaux nani ngwa publier ba voice ye mo Benita mutayo pesa biso matière alobaki yango même na voice moko abiye vi na ye mobimba bimaka na batata mikolo sikongelo kelekela nga Benita abia linga mingi batata mikolo boya ba jeune garçon mais vidéo mutakala des jeunes garçons. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022 à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is going to be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Merci. Joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'Aïe. Mais pour vous, mon bien, vous avez un carré la scène, mon corps. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous m'avez un contrat dans l'Aïe. Nous avons signé la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons un Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout, il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la femme et l'homme, ils sont dans le monde entier. Tous abonnés, na Sarato la TV. Vous avez un contrat dans l'Aïe. Merci à vous. Pere.
Mbote bandeko nyonso bakolanda biso na Saratola TV. J'espère boze belé ya kolanda émission vérité présentée par Paulin Mukendi. Mon assuré ba Mukendi nyonso. Merci na bino nyonso. Baye boza déjà en ligne, baye déjà boza wana bo like déjà vidéo et bo partager bo ba déjà pour tcha ba commentaire. Moi bambote on est ça vraiment bien et na lingi avant présenter au côté na ben émission na biso. Na lingi zo ka vidéo 5 personnes kaka. Songi batebelite partager kana 5 personnes après ozongi obandisi ko kota la émission ndenge za la voilà émission vérité ya mokolo molelo na mbeli bino bongo mama Sarah moto na succès bakisela yi madia buto mais on a ko sala analyse par rapport ya makambo oyo ezoleka na kati ya Dubai parce que yepe akendaka Dubai affaire potapoti yepe akendaka Dubai bande bona ndanga bien yepe akendaki Dubai Moma oya kendaki Dubai ezaka moma makambu ya potapoti ezosa nini ezo régner voilà ya ngona tokobeta pe lisolo na makambu ya ndeko na biso ya mwasi Benita nga koma kobenga e concert na biso Benita pour akoma chroniquer amikota penza ya YouTube ya TikTok ndeko na biso Benita to mona kitoka ki ba voice bimi ya ye na mobile na ye na so grand frère na ye to zo nga to ye ba voice wana ezali ye mutabimisi to ndekone ya mobali mutabimisi yango to mobali mutabimisaki nalandaki pe intervention ya mwana ya mobali na ye epa Magalilo mama kuna pona koloba makambo kaka o etali libala ya ndeko na biso Benita vraiment to kosala analyse wana elongo na moto na succès bakisela ye madiabu. Je dis un grand merci na bon de livre bon c'est qui pourquoi pas na Maman Sylvie Baena, Motema Papa Guy Baena, le conservateur de l'Assemblée italienne, pourquoi pas mettre avec Kadeboui, Esprit Libre, Autotome, avocat de Barbas, merci Pena, Chris Mbayo, boutique d'habillement, fashion design, merci Pena, Yababel, le choix de dire l'homme de sur mesure, na Bosani Pété, na président Nangamoko, président Jaribou, mon colonel, président Jaribou, Jaja de nous, mon président Balbi, mon simbi secrétaire ou liste et bongo président Jaribou, merci P, na binyoso. Vous avez déjà en ligne Hollanda émission Oyo vérité. J'espère déjà bon liker vidéo, bon partager et vous allez vraiment kitoko. Bon de livre bon c'est qui est ceux que vous avez même langage d'angaï, font langage déjà plateau, bandiko ba découvrir déjà moto na succès. Oh, na système li bon l'état maboni. Bonjour. Moto na succès, bonjour. Voilà, merci, j'espère que les lots invités dans la émission a déjà dans Pongi. Tu évité ceux qui va vision les mingi, mais tout le monde a dans Pongi. Tu évité à qui a une vision, tout a dans la plateau. Maman Sarah, bonjour. Et là. Tu évité. Et dans la musique, il m'a beaucoup de pour la moussaïe, exact. Nous te pèse à la libre bouger à été. Mais tu es obligé à faire la bonne émission. Soka wapi bo pesa ba idée dans ba commentaire. Jésus. Paulin. C'est bandi kala. Na c'est l'annonce. Na désannoncé là. Ah. Mon ningi singate. Tiens, mutu sala le babouja ga été. Et ta ba bongo. Ta mutu soso. Yo sali pe annonce. Na sali annonce na si. Ti na sutuki bo wana na ngala. Le livre pas filmé. Oh. Ndena la pe de livre filmé. Oh. Mais yo y a plateau. Au côté plateau bien. Et là, il est seigneur. Bon, t'as un sous moi, ma lili. T'es pour le moni. Zambe soit linga lobelo. Après ça, pongi mo oyo kana kite yeka ba à l'action vision.
Nous avons beaucoup de choses à vision. makasi makasi nazwi sokosakana te nazwi mpenza bavision makasi. Voilà, j'espère que nanos nanga yo zaki derrière olala na ebité ceux qui intro nanga mais l'intro nanga elo na lobby el mamuto ko sala analyse na yo ezali bongo affaire potapoti tezana on a fait bambote mais Paulin c'est tande olali boko posa ta bambote nana nkele vraiment mam namoni na bavision nakoki osupporte te okobetela biso lisolo pesa nanu bambote tokata émission émission mpenza bato bazozela ngo vraiment naza émotionnel esalaka mpe bien motu aza émotion nakoloba mpe makambo ya bien nainga asa ko émotion évanoui te okoyevani na ndenge naza émotionnel courage zwa molende napesaka bambote pesaka bambotela bondeli vie mpo olandisa kamera bondeli moto ozwa force mpona koloba bambote na basponsor nanga nyonso majabu gospel azir j magique adasa moi vie esalaka fondation saratola et merci beaucoup mpe na bapartenaire nanga tata po efapekato ma grande sœur chérie bando okendaki koenjoy zongi kaka te point d'interrogation bambote na couple majabu mama mariam na papa roy fête na bino ya bolingo ezalaki kitoko makasi poleno otuninga question papa roy te 16 ans de mariage de fidélité bajeune bongo pas bajeune mpe bapaster nzambe yabakisela bino ebele abakisela bino na bambula nzambe mpenza akanisela bino. Merci beaucoup na maman Gina Amatou motema ya papa Aaron Amatou le prince de Dubaï. Merci pe na maman Madolelo motema ya papa Samuel na Germanie. Merci na Melia Moiba la privado ya Orlando Domingos. Merci beaucoup na Jenny Bet Industriel le mois ya Pembe. Merci na président Charles Tamboué. Merci na papa Diego Milito. Merci na Yondengo ya Mbinga na plateau. Merci na maman Passa number 1. Maman Passa grande sœur, merci na yo. Merci na Dalia Onyema, merci na Sarah Abwele, merci na Rose Bonga, merci na Debo Bouchab, merci na Deborah, Rose Bonga, merci na Célia Kikela, merci na papa Edi MK, merci na maman Nathalie, merci na président Pepe, merci Ebele Lisusu na Ozia Masamba, merci na Sol Mbemba, merci na bandeko nyonso oyo bolandaka nga. Merci na bino nyonso tout. Vous continuez pour la chaîne Nabino, chaîne d'actualité, chaîne éducative. Et la sanité, ba maman nyonso. Au besoin a besoin de ta formation en ligne. Et ça en ligne, et ça capo na batakisha c'était na batu bo ali bana mboka soko ni la formation en ligne pour contacter en la privé. Pour réseau débuter le 28 août. Et aux amala muto bandana binonzela mon croisière. Le 28 au dimanche. Le 28 oui. C'est tombé dimanche le 28. To banda le 28. Ya mais et aux amala muto bandana bino elongo. Et ça la bien makasi. Na bengi bino, nazo interpeller conscience ya moi si nyonso. Il faut ça la quelque chose na vie. Et aux amala merci beaucoup pour les. Voilà, merci merci na yo pe j'espère que comme on nous a fatigué on l'a bien té. T'es na bien vision. Sa vision, ok, voilà, merci. Merci na bandero bolanda déjà émission déjà bola like na vidéo, bola like vidéo. On partager dans 5 personnes. Si vous partagez dans 5 personnes, ça va. Tchè bonga, tchè kiti, vendre kolambe tout. Soit déjà moi quelque chose, tchè mpanzi, ta funiaka déjà pour Olanda vraiment émission. J'espère qu'il y a nos nanga na lobaki li solo affaire potapoti. Affaire oyo. Nangi pe na bandana na yo parce que okendaki Dubaï. Mais on a kotalisa biso. Tango kinda Dubaï, kota Dubaï ndeni. Tona kendaki.
nakendaki na porte-à-porte. Okendaki porte-à-porte. C'est que ne pas te baser acquise OK et okenda sur la coupe à porte-à-porte, c'est vrai. Vrai. C'est vrai. Vrai. Boyoka ngaiti. Le propos s'engage que ntozo ya. Ba question ça yanga. Comment ça va komona ilo vandi komona ndeko mwasi komona ilinge jeune fille moko boye ba singa azonguluma neti mboa. Et d'après yo attaque mwasi parce que to moni mobilité mais to moni nde mwasi. Et ko sala ole lengi kan. Pour les porte-à-porte banda kala. Même na Kinshasa porte-à-porte ça. Ah, la Kinshasa peut exister. Ouais. Na préféré 1000 fois au lien que otikala kozala lesbienne te. Mais pona mbongo, mutu moko mbongo azwi bino basi mibale afuti bino mbongo. Bosala amour, bosepelisana, bofiba na ba sexe. Ya vanda zotala. Akushena mutu ta otala ka sentiment na ye. Yango na porte-à-porte. Osala eloko osala te na vie eza abomination. Nzamba bomela ngo ville mobimba na ba bébé na kati ya yoka mawa te. Pona Sodome na Gomorrhe. Inceste, impudicité, lesbianisme, QPD, tout. Péché impardonnable. Talaka ko bomeza batiango péché impardonnable était mais inceste. QPD qui lesbienne les a péché impardonnable. OK. Yango na porte-à-porte. Basali so eloko sa raté na vie osala ngo pona mbongo. Ye mobali wana zolala bino te. Mafuti mbongo ya otala bino omela champagne, bolala na bino basi na basi bolala na mibali na mibali. Yango na porte-à-porte. Ya ndenge mo bandeko pe ba okende Dubai, ba olese kaka. Po riche wana nkoko coucher ete. Po amone nkele ya riche. Ba noir amona bango déjà ba nègre. Tamia sala commissaire mboa, commissaire place à Rosuba, commissaire place à Osala kaka. Est-ce que bata porte-à-porte ba braquer batu minduki? Jamais. C'est ça volonté. C'est-à-dire biso mon konde tozolinga. Porte-à-porte ça la mana braza. Porte-à-porte ça la mana awa na Kinshasa. Eza kana Dubai te. Et puis bandi dans mon été. Batebele ba koma ba vrai lesbienne pour na osala ba partout wana. Partout c'est comme ça mutu lesbienne. Mususu omona yo za mwasi bazui yo mwasi bazui na PD a coucher yo liboso ka place a auto coucher on a même ba benga ngoni betu moko en part betu moko do ala lisi mo mobali a ya PD yo mwasi ala lisi yo a ta l'abomination même préservatif a outi na ona na nus ya PD abimi aye na ona sexe na o qui est là autinda yo mwasi lembola sima ya PD autinda PD lembola sexe ya mwasi abomination yango wana ti porte-à-porte bango lelo baoseka bato baoki olia nye bongo ba partout bakenda kosala bango moko baza wana partout ya PD na lesbienne baseka bino lobake bazoseka biso tokenda kolenya na Dubai po na ebandela to na yo question ndi maki yango na je sais nga zaka na ba parole yango na oloba vous comprenez donc porte-à-porte banda kala pour les bandits de l'hôtel ils en Kinshasa ils en Brazza ils en partout dans le monde il y a bisala diable bazo profiter nango na bateau baza esprit faible la plus ils en bateau baza batalinga lula yango bible pekisa kolula bato baza ba complexé et infériorité ana posa za loi Sarah apparaître ako sala nyonso ako simba nyonso ka poazala na temps bato wana des bateaux yo monde à ténèbres ils utiliser facilement ba ko capacité muninga betele kaliso papa na kutu asimba ne batute afuta biso mbongo ngana ka to sali na biso ya futi biso mbongo talika mbongo fele useni okay bango pona bango ba mona mbongo fele nzoka eza mbongo fele te sa musala na ba via bato ebele au fur et à mesure ya osala ba partout nde ba kota bilengi ya okoma ba lesbienne
a trouvé un normal et comme on a normal à mon niveau pas dans mon quartier. Voilà, c'est comme ça. À ce sentiment wana. C'est comme ça. Donc ngana ko lo ba polin oni nya sezo dépendre de l'éducation. Yango nazo interpeller ba maman ba sala quelque chose na vie. Ba e ba ko dike ba na bango so ité jeunesse et obé bané le jeunesse et bébé. Ba maman ba contrôler ba na té ba sombela ba na ba bande hygiénique té ba sombela ba na soutien té caleçon té tant on ça contrôle on les a raté pourquoi parce que ma coquille zate moi na komi sombela ba iPhone moi na komi ole sandako moi na 16 ans a ole sandako moni bino mi ba ko bo sala ngelo côté moni so na ba mbena botata basi yana biso bo amaza na chance yana biso ke ndaka wawa vous comprenez donc ils ont fait ça passe mais devoir na biso ba influenceuse eza ya uzungu sabatna devoir na bino ba influenceuse mais bino to bo baby city biso to cause na bino yango ba to baby city parce que bato bazo envier bino bazo envier on vandi na TV on la kisi bato mbongo la kisi bato pekisi bato ko envier ba envier à mutu te yo zo envier mutu po sombi téléphone yo za makoti o somba ngote zo envier pourquoi est-ce que ebe ezolele ya mutu wana wala kisi téléphone mutu sora za mabalinga beba bo condamner ba influenceuse te ba influenceuse ba libre ya olakisa banda kuna bango ba libre ya olakisa biloko na bango ba bozo bazo na potapoti te so misu baza ba ozwana ninga vrai yo siko ozoluko koma lokola ye moyebi te ya sala ni po koma waza alors mutande ngwana so ba yo proposer porte-à-porte OK ba moko donc moyen on condamner ba influenceur ezate mais eloko biso to ko sala ezaka ka kotalisa bato ke pour réussir na vie il y a deux chemins le travail et puis nzambe c'est OK soit to sala business ou comme là on nzambe au avancer au somba ba téléphone à cher au somba nyonso lingi mituka mais lukande na mutuki na yo ozwa et puis au combla on nzambe donc commentaire na ko sala yango na polin na début tango tunenga soki na ndimaki yango parce que bato balatisi ngango yango na baki oui nakenda ipona yango or Sarah tant na e passé na ina kokemba na nyonso tu bato bamona na réseaux sociaux lelo bomona na réseaux sociaux mais boyebi makambo na ba business na ngana teka na CCT boyebi makambo na sala te pona zwambo na mérité o na zalelo boyebi pe ba temps difficile o ngana leka na vie na ngate ba sacrifice na sala te pona o canaliser futur na présent o na zalelo donc soki o landanga ozwanga modèle na yo ozozwanga loka influenceur na yo yeba ngonga na bongi na porte-à-porte te na zui vie na kisite na kibumba te na zui vie na business na prière donc so lingo copier nga lingo koma lwanga ongo sa makamwa na salaka bukanzambe comme na business o koma lokwanga voilà o koma lokola yo koma lokola yo c'est-à-dire oh bato bazo loba na yo ki non de que na pe Dubai wana ko pe non sala wana eza nango ya lokuta non Dubai porte-à-porte bazo ba influenceur ngai na communauté 1 million d'abonnés te na Facebook na communauté 1 million d'abonnés te na YouTube et a passi bazwanga na TikTok pena no ko kisite eza passi bazo luka ba grand influenceurs o ba vandisa kombo ndenge ezalaki ndenge to mona edosi parce que kombo ezo dominer edosi so akoti live 30 000 personnes ba hollandais na Congo na sazwa 5 000 personnes ba hollandais azate ngana zwango occasionnellement 6 700 personnes na YouTube pour na fali ya dossier ya foyer na et ya kasuste et ya occasionnellement donc c'est-à-dire biso ba influenceur bazati vraiment comment lelo yo ba ivarien bazo ndonga bazo c'est-à-dire ba lo banene ba tende kona bango penza ke ye penza banda kopo wana kala par rapport ya mbongo to te ko mona te ko zwa ça le vidéo mais on n'a pas de preuve natala kango on n'a pas de preuve mais là au moment bato ba bosana ke edoxine zoto na ezara pona oluka mbongo
aza marié te abala te abuta te ye amisala nzoto na ye apesa yango baforme wana omona atakanga bafoto na basoutien na bacaleson acréa forme na ye wana pour se faire de l'argent millionnaire moko akoluka ye abengisi aza influenceur ya monene aopesa paquet on comprendre donc kolobaki ake na olia mpe banie preuve ya nango te polin baza nango te so epe eza bongo gloire à Dieu na ye mais preuve eza te loka preuve ya te moyen ya koakize mpe bato ya po bavideo ezobima na nano esili te okomona mpe tolaezala moki bovideo edoski mpe ebimi ebima kasi tozela yango ebima tosala banalisi voilà d'après yo komona na makambo nyonso ezoleka oyo parce que koyoka bapays baotanga mingi Côte d'Ivoire ezodomine c'est Sénégal, Gabon, Guinée mpe ne natalaki mais biso toza mais sur 100% tokozala ba 5 10 nayebi te d'après esa ndenge nini komona place mo mabe ezorégner non nandimi yango te ya bakongolais non bakongolais baoke cop aporta poti te loba baoke cop ke bake balali bango bapartouze baopia bango mais déjà outa koloba na biso partout yango wana porta poti c'est baza na kati voilà c'est to longola mutu te bango nyonso baza na kati ouais mais soki eza yo en tant que maman en tant que mwasi omoliki bandeko no bazoki na libunga topesi conseil to baya basa business toloba su mingi te baya basa business solo baluka mbongo apparemment topesi bato baloba d'âge ya mwasi atonga mboka te raison peut-être non peut-être toto baza na raison yango wana ka peut-être on dit mango vraiment na moi doute parce que baloba c'est-à-dire on n'est pas parole sur le bas la Bible na moi si pas si lelo bobomi yango nyonso pas si pitié femme sage bâtit sa maison et comme ce que femme ça et ouais to changer en moi et comme une contradiction déjà et comme une femme sale vraiment j'espère que bandeko bolanda biso moi si pe moko obeti libaku olanda biso ozape na mwana moya mwasi ya muke banda kolandela mwana no moment yango banda kolandela mwana na yo po atombe na babuzo bote et maman Sarah elo il etinda ki Benita na Dubaï habité Dubaï est une ville moko tout le monde est libre de faire tout pour na pourquoi peksa mutu ça reste à vérifier, on n'a pas de preuves, on ne confirme rien. Point d'interrogation. Congolais na ba Congolais bozé belé au Burkina ki Dubaï. TV robima kalatia. Binisa TV. TV robima to tanga ba komba ba Burkina ki Dubaï. Ce qui vidéo ebimi bande bo benga des prophètes. Voilà, maman Sarah dossier Benita yaka na réseaux sociaux et indici et luka ba problème ti lelo oyo qui a mis ça bato mususu ekufi makambo leki et belé o bato beli bayebi mais Benita lelo o to ki ba voice mebi mais j'espère peut-être so ki ba voice wana ko ka ba voice mo bo va ya mobali na e va ya na et se trouver na réseaux sociaux na nga publier ba voice yemo Benita mtayo pesa biso ba tia aza ko se faire victime aza ko se victimiser lokola ye ayebaki te or ayebaki ke libala ona zokende ayebaki parce que alobaki yango même na voice moko abiye vi na ye mobimba bimaka na batata mikolo sikongelo kelekela nga Benita abia linga mingi batata mikolo boya ba jeune garçon mais vidéo mutakala des jeunes garçons siko na oyeba te Benita video ya mutakala ba jeune na muna kolinga no ba papa c'est que ba papa no linga pe bango na bolingo to landaka lo chocho ba papa po pesaka ba jeune voilà bano na biso mibali ye moko mutabimisi ba voice wana poso otali na ba voice wana aolela po Benita loba aganga kagangela même mobali wana mais na ba voice wana aoloba na voix C
aolela ngai kobota bona boye bona yo yeba iko na posa oboto za oya koluka nini na TikTok kofinga mabe koluka ba titre makambo ebele oluka elongi ya nzambe te po mutapia ya mabote ya nzambe. Donc eza ba dossier moko ya ba distraction pour là. Chacun portera sa propre charge. Mais on va mettre sur le big Benita Tia qui est bon qui est aide malade. Il y a une coupe à l'ibala. Akenda iko surveiller de mon pali wana papa. Mais papa n'a pas moi si na ye. Bakabwana na ye. Maman ba na ya kenda tika ye célibataire pendant 17 ans. Un docteur. On a un bon on a poto. Maza célibataire pendant 17 ans. Faut m'y tourner. Bon, mais on a analysé le docteur Napoto. To kuta na bino na live na na matière. On a besoin de kate. Au footing à combien? Madiabo zo futa azir zo. Te yo footing à combien? Te ngai tant de Madiabo zo futa azir zo futa. Et quand ta chaîne. On a la chaîne. On a la chaîne. Non, on a zuba voice te na zona pourquoi kasi. Non, c'est voice cité. Voilà. Non, aussi voice cité. Na Magali le mama. Ah oui, ça biso mobali moko ya Benita asalaki crise pour que ta osali cet examen. Bakangi na maladie moya mabe asali crise. Bon, wana sko ba émission ya ba journaliste ba salaki kotuna nga ngote parce que ezanga na preuve ti. Nga na osa ba émission nga nyonso na ba preuve na ba audio. Alors, l'émission, ils ont la preuve, ils ont la belle lobby makasi. Au conseil, on a listé. Mais l'émission, moi, n'a pas na personne qui intervention. Ah, ok, Nathalie qui a monté. Malheureusement. Ça l'intervention pour le baki. Bâtir ressemble ça. Benita tire ressemble ça comme ya papa na ye. Aye baki yango bien que papa na yazana itawana ou ya ndimaki. Aye baki. Là c'est vrai. Mais pourquoi on dit que ça me combo ya papa na bango boy parce que et comment ça la soli na famille pour se victimiser et comme il faut se faire victime pour à manipuler ba femme insensée na ba homme insensé ba yokele mao mon kolobi ko na live na nga yo ba banda kanyoti mais ba sala team Poni hier moko bonyo la batu yana mutu mo bo sala musala bien nanu bo tikala ko sala ya takanyoti Tim Benita basa ele kanyoti ba pese mbonga ke luka bavuka po asamba na papa wana asamba na papa na watu Madame Souba Bibi Benita fa ki defaye fo papa na ba etal ba on a déclaré des divorce akende etali. Chacun portera sa propre charge pour l'insi ces missions. Voilà, na émission na biso ozwaki vision. Le rôle ozwaki vision zoela makia na plateau na biso. Et comme il marabout. Voilà si c'est émission. Tia TV. Tia TV. Zena na combien TVT. TV za yanga. Plateau za yanga. Ngam dans déjà. O yena plateau na biso ozwi vision. Bon Dave na kosi. Et après. Ozwi vision na kiti na biso. Oko bi maté c'est biso to yeba vision ozwi. Vision ozwi za nini? Etali. Mais vision ça mis la plateau na biso. Est-ce que t'as lu? Ozwi vision ya mabe, ozo bangisa yo. Biso soto yeba. Paulin. Tout semble. Ah. N'a pas vision. Si yo sabila, ngaza na ngaya. Amen. Pour les siècles des siècles. Paulin. Moto succès. Paulin. Femme de vision. Paulin. Bakisela ye Madiabo. Nalinga ka na tinda. Nalalaki. Paulin tunangani. Mingi moto succès. Paulin.
Je ne sais pas tout le monde qui est belé. Paulin. Bah tout le je ne sais pas qui est belé. Paulin. Bah qui c'est ça yanga ma réponse c'est pas. Paulin. Nazo yo kayo muto na succès. Paulin. Bah qui c'est les madiab femme de vision. Pour le bien. Voilà. Nalalaki. Nalali pe a profond hein. Nalali ba. Wa. Wa ya nini? Yoka kasi. Ya corbillard. Yoka. Wa nalitoi kaka. Wa. Ah. Dérangement leki. Nafungoli miso. Namoni lote. Wa. Ah. Wewe kina tumbaka robe. Ya noa. Na tumbaka. Robe de vision. Tout maman là déjà. Ça fait. Tu ma vision mi moins. Non yo kasi ko sona omona mutu te. Robe pensati. Robe ati. Pona kota ta na mona ai. Robe ati. Wa. Ah! Zambi. Robe ti. Nosa ndenge pona mona vision. Na bimi na salo. Na keti na porte wana bakotelaka. Eloko te. Na ke na tamboli ndako mobimba. Wa kana matoi. Na oyebiso. Nabi Nzambe salanga ngolo. Na nalingi na mone mbula yo. Paulin. Namoni ka kingo moka dendo. Kingwe. Ya dendo. Etelemi sikobo na mutu a dendo. Yaka mulaiti. Na mulayi ya chakabu. Achebe. Nani. Bala mwana tala. Ilamba mwana na mutu a dendo. Abi. Siki bayo tikila ngilamba. Robe zongi. Na lata buwe. Chambre etondi banditi. Pole bandinzi na chambre. Esi bango coupe. Basangani. Basali siko block. Wa babalukaka wana. Babalukaka na block wana banditi. Ya muto dendo. Dendo akete. Okay. Block ya bandinzi kaka. Izubaluka. Ngabi. Nini nazomona Nzambe na. Ba otala film Les Masques. Les Masques oyo alata bamba ba nelongi wana. O abambaka ilo mwa ata ilo mwa vert. Verbe soki ayaka ngomi nelongi. Ba Les Masques ye. Ezongi. Les Masques ye. Ezongi. Les Masques sko masque wana eza ya mwindu. Ezoya ezonga. Ezoya. Nzinze pai. Masque pai. En tout cas Nzambe nanga na comprendre Eza na ba vision hein. Na vision Paulin esalinga trouble ke na kokite. Nani. Nzambe révélenga nini eza awa. Paulin amoni defela. Defela pe yango mo sa mutu sani me omoni ka fela ka. Ya ngomba. Epesinga esunda meninga bo. Ni lungi. Pota poti te boy. Pole. Epesinga pe abuita. Esunda meninga pe ali lungi. Ezo episode. Gabi fela ka esunda mi pe aboyi.
nzambe oyo nini naomona oyo nini pa namoni zolo mwa songe bandoto ya misiki ya zolo esabu wana nyonso etelema na espace ba na yo omona nzoto moko eya boye na pipi elala elembe sabo etengama est-ce que ozokomprendre nazolanda très bien nzoto moko ezoya siko koya nango naomona nzoto yango mpe bien te ya bacouleur ebele rouge jaune kote mosusu mwindu nzoto yango nje etele etya bacoko ebeta bacancer siko pipi elali kaka mopanzi boye neti moto aza na AVC ponelakataka ndoto ezobangisa o nani na comprendre mpe te ere epusani pembeni namoni bamo poitrine ya deni ngabi le masque ya deni bandele ya kobi le masque donc masque wala nde ya deni mwindu pole tala mwindu merci ngabi oh nini ya deni naza mwana na o motaka ah petite sœur eloko esalaka susu te ya deni azio moto ya tradition ngakumukanga neta oyo elinga boye petite sœur tya na se koloba na mutu te na ye oyebi so baverité nayebi se siko bandindi oyo na fela oyo oyebi bango abi nayebi bango te nga na ye na ndenge nango ngabi te fela oyo fo nasala nini namona esundami epenga kaka boye naoyebi so te ngabe bongo zolo oyo ya yo te namoni onje oza na zolo tabi te ebeta cancer zolo yango wana ya gate wana eza songe bongo zolo songe ya nani Paulin moto na succès tunanga nini moto na vision tunanga suli femme de vision nini olobi yango natalaka boye penyel azongi lisusu penyel aye penyel mpe kaka motakala masoko epesinga nsima kote oyo elongi ezotalanga olia telema talanga na tout droit mais atali oboye pole oyebi ozalaki ntanga yaki andeko nanga moluba tela penyel ese penyel ya deni motaka yo motaka na ndenge afela nasala nango nini problème nini boye na dossier eza nini totraite badossier mitakala sikoyo yo namoni oye mpe namoni ebongo bandindi ya deni amemenga porte-à-porte. Voilà, merci. J'espère que Mututu a seki, Mututu a sepeli. J'espère que boyoki ndoto. Ndoto zamaki na plateau na biso. Fallait peut-être qu'on a plateau na biso. Bo sepeli ya, bo tia ba commentaire ya bien. Bon, ce que t'as fait la peignelle. Voilà, maintenant. Maintenant, ça l'a AVC. Voilà, tu reviens à ce que l'émission na biso, mais tu reviens à ce que et puis on a peigné au molimo impudicité. Voilà, ce qui papier bimi, c'est juste que tu comme ce qu'on a maman elle est na biso oyo bomisa na ngo déjà moi système quand moi tirage à ba photo mais le roi to zangi na masolo ya otapoti to bimisa lelo bilongi ya bato bakindaki Dubai. Yesu bato bakindaki Dubai. Maman Sarah, j'espère que au message en déjà système kaka total à moi TV total la TV. Voilà, Moutali Bosso azali bongo na combo ya Maria azali bongo. TikTokers pour bango mikolo TikTok mais ba na succès na bango. Voilà, merci. J'espère que au message en déjà système kaka total à moi TV total la TV. Voilà, Moutali Bosso azali bongo na combo ya Maria azali bongo. TikTokers pour bango mikolo TikTokers. Voilà, Moutali Bosso azali bongo na combo ya Maria azali bongo. TikTokers
Snap payé mais ekufa na mais TikTok bala succès na bango yepe kombo se trouver na bato bakendaki pota pot emo ya mabe tozalaka na devil conseil na maloba malamu aza trop jeune akotoye bato ya génération na ye atika konvie azala sur na ye nzambe ajuste. Voilà. Deuxième personne. Et aussi, Wazali Bongo, blogueuse na Côte d'Ivoire. Premièrement, je la soutiens. Et courage parce que l'accusation sans preuve est une méchanceté gratuite ou chantage. Alors, courage va encore de l'avant. Voilà. J'espère que Bandero Bolanda, biso ba combo to tanga ya ba combo bato ba kenda Dubai. So kenda Dubai tena atanga combo noté. Tant so vendre aux élèves, il est le peu ba changa pe na écran kuna. Aussi boyo kenda Dubai tena atanga combo noté. Yvette Kalombo azaki na Dubai et moi. On monter à ma bé hein. Aïe nani. Pobo côté na liste bato ba outil porte à porte. Azaki na Dubai. S'il te plaît, akenda ki wapi. Asalaki nini pa ye nango azwi nini donc yake na porte à porte ya nzala non Paulin aza innocente a mérité kutata ba classé na liste ya bata porte à porte ana conseil to maloba malamu conseil aucun poni côté nous a conseil bato ba yebi mingi ya rapasi to pesa bango conseil. Voilà. Motosuka. Yo moko. Ah? Te bimit ngaite. Ole dai. Kasi yot. Yo ke na Dubai. Ah. Wala na loba mabe to la pesa conseil. Te mita la siko kaneza boy. Yo mo siko par rapport à nyonso elo baba. Eloni ne ko répondre. Oh. Déjà Sarah reste toi. Élévation na yo déranger bato. Faut baisser les bras, va de l'avant, continuer à travailler, continuer tes affaires. Mingi tout le monde a une casquette à histoire vraie, na mission et business. Ok. Voilà, merci. J'espère que est très long tout le monde qui Dubaï tout tangi été. Non. Benita. Je ne pense pas. Benita continue à Katia Batabaka désespéré. Aza un dossier grave. Ils ont une intervention ya Yémé. Kolonzambe, le grand magicien, à Otel Kamnaï. Comme conseil, Benita cherche la face de Dieu. Ok. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Confie-toi à l'Éternel. Ok. Nous avons la musique. Tant aux passés, dans un moment difficile aux passés, nous qui l'on a restauré finalement. Merci. Voilà, j'espère que tu as commis la souka ya émission na biso pour to kabonanga na yo. J'espère que pour ça il a TikTok. Na lingi opesa message mo ya mokuse pour na bandi na biso ya basi pe mibali bazana kati ya TikTok. O ezali bon application mo na minute yo et commis application moko to bengo eza danger to na yebité tout sonnement. Te baya basi na baya mibali ba yebi mo trop polin. C'est difficile na pia bon conseil. Voilà.
Merci vraiment. Merci na bon de livre bossé qui est qui bon aussi ma caméra. Merci na bino pe bandeko. Bolanda qui émission vérité. J'espère que to comme na suka ya émission na biso ya mukulu monelo. Merci na maman Sylvie Bayena. Zela merci na maman Sylvie Bayena. La bossa ne lo moko. Baby que émission na to sala wala esokanga. To ko récupérer on les zara c'est ça. OK. Voilà, merci na maman Sylvie Bayena, motema papa Guy Bayena, le conservateur de la SAP italien. Merci na maître Veka Diego Esprit Libre, autotome avocat de Barbas. Merci na Yababel les choix dédiés, l'homme du sur mesure. Merci na Claudine Tita, Elvis Sugar Bonandeki, Wata héritier Wata, pourquoi pas na Pabel, Diogo Manassé, Renaissance bientôt. Bonne chance mon frère Diogo Amale Dianis Poulet Vert. Merci Nayo. Merci pourquoi pas na découvrir. Découvrir, honorer, découvrir, Bambote na bien son bandeko bolinga ngai. Merci papa. Maman Bota pour le mouki maman Jeannette Sumbuyi. Pourquoi pas na petit frère na ngai moko Junior Sedia. Sidonie Pemba, bonne chance, félicitations. Na bébé Oyo, auteur Botama. Big dédicace à toi. Paula Utobota. Paula Utobota. Petite sœur. Petite sœur. Paulin. Mais j'espère pas toujours ça va la Fallon. Félicitations à petite sœur. Bien beauté na Fallon. C'est où tu as ça déjà. Big dédicace na yafa. Te benga ni ngombe bébé fa. Tu n'as bien un bébé fa. Te Paulin. Oyamba allo bébé fa. C'est quoi on passe à Nina Fallon. Te o wanga na poani oyamba kia allo bébé fa. Tika ka ngadi ngana ngaba bawanga na te 4 émissions. Fallon les amis hein. Te suka ala. Amis pour. Te na yoka te oyamba ki allo bébé fa. Moi kene allo chérie. Kaka na bureau. Tika kaka 4 émissions. Voilà, botika la malamu nzambalo la batela bino to kutani na bino mbala semana invité mususu bai ba comprendre qui invité na mikolo. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus de 143 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.